Batu balobela héritier watana bien azana sida, héritier wana be héritier na bakoli, ba Bookson bangwana bakoli bana bakoli. Natan oyo totika no makambo bata IDPS o bata lamuka batani na PPRD oyo kanate. Totika makambo vu que maman père azalaki pe na parti politique na ye. Ilingo bake maman Chalomon na yeba iteki okufa, peu importe que malade pour ou mela pe na malade. Ayeba iteki ese no kwa lende ese no kwa marande. Ilingo bani tous un problème no to e bandeni to bonisa. Maman Miliabel na maman Chalomon na bo bande oyo kanate. Vu au bout du temps, boyo kanate problème ezalani. Il a fallu na faire que lelo tout ça ba problème, tout ça ba candidat pour to éviter kokutelanga wapi kokutelanga na ajni. Que olanda maman na biso Miliabel abi bayo kanate, il paraît producteur moko benga yaka on a un problème na yo maman Chalomon na ebisi ngi ozana sida. Mingi na musique ya Congo. Donc aza la première musicienne oyo imposa lelo Chiluba et commune. Chiluba le beta ka s'imposa pe Chiluba beti. Chiluba te son olingo kufando ke ferré. Tokutana to sola, fali tokutana to sola. Quand wana pena été à tous les musiciens congolais. Buna filé, c'est le bon moment pour Moussana Fabougas. Ande kunayo aza papa non musicalement. Salut, bandeko balandi basi ndeko mwasi ndeko mobali leki aya kulutu. Vous avez belé bolanda rabiso sur chaîne Nabino Bolingara mingi franc comme TV chaîne où ezalaka pour nous repousser nos actualité tout bolingara. Bolinga actualité na politique, na sport, na culture, na musique. Na religion tout adresse na mes amis encore sur Franc comme TV aux amis tasika ko bossa na vraiment te ko s'abonner ko bossa na te ko s'abonner surtout sur ko s'abonner cliquer ka place on est s'abonner tant on cliquer ça veut dire que tant on cliquer au s'abonner lingolo baki ba notification veut dire que à chaque fois to bandoko tsabilo quoi chaque fois que émission bandoko to zala mutali bosso ya komona ozala mutali bosso e baki notification ko tina chaîne na yo lingara Franc comme TV et coach information na chaîne na olinga Franc comme TV et ti émission politique donc Rosala Mutali Bosso landa émission sur politique sport culture Rosala Mutali Bosso vraiment ya Rosala ba information donc mutasika na rappeler sous ko posa na te vraiment s'abonner partager pe information aussi pourquoi pas bandeko pourquoi pas baninga mususu bazan information oyo zero ça là vraiment plaisir quant à moi je dis merci na ba tout bozali banda bandeko na biso diaspora ba diaspora ndeko na biso bazali bana mboka bolingo boyeba IDPS alobaki nini PPRD alobaki nini Fachi Beto asali nini Fachi Beto alobi nini mwana mboka Vital Kamerenya alobi nini gouverneur de la ville Jantiningo bila salaki nini alobaki nini adresse na mini za moko boyeba ke soki fondation Ben Mboli ki le salaki nini elinge pesa ba promesse nini elinge pesa ba cadeau nini ya fin de l'année olingo yeba ba information tout surtout ya fondation pe Ben Mboli ki la s'abonner kaka wa reçoit information tout. Quant à moi, je dis merci à tout Bozarana pour nous soutenir. Jonathan Kanga, vraiment merci. Et merci Nabino tout Bozarana pour nous soutenir. Et ça là vraiment bien. Merci aussi à la fondation Ben Mboli qui là. La fondation Ben Mboli qui là. Où est Tikara Penate pour soutenir chaîne Nango, chaîne Nae Franc comme TV. Donc Ben fondation Ben Mboli qui là. À Zalarana pour nous soutenir chaîne au Franc comme TV. Je peux. Pourquoi pas fondation Ben Mboli qui les a soutenir Bisso. Pourquoi pas eux pour soutenir Bisso. Donc soutenir Bisso numéro 1 c'est benga comme la Bisso ça la bien fondation Ben Mboli qui l'a et soutenir Bisso pourquoi pas yo soutenir Bisso ça là vraiment bien ba numéro 1 c'est benga comme la Bisso ego ça là vraiment bien quant à moi je dis merci na ba tout bolinga Bisso merci na bino tout bozana pona ko landa Bisso en fait lelo tobeta lisolo ya mawa et comme les Bisso lisolo ya mawa vraiment et comme la République démocratique du Congo tu peux perdre moko. Il y a Baoba en musique congolaise, Moko, il y a Reine en musique congolaise, Moko, il y a Légende, il y a musique congolaise, photos à la fière, il y a Roloba. Et là, tu vois, Elisabeth Tchalamouana. Donc, maman Tchalamouana, comme on a Elisabeth, comme maman n'a pas Babotaï. Maman n'a pas Tchalamouana, tu vois, déjà, ça fait déjà 2 semaines passées que maman a dit biso. Donc, tout ça n'a pas si na mutema, tout ça na mutema rolé la maman. Et ndenge tozalaki na mama ndenge mama azalaki surtout ba musique na kitoko ndenge ando betela biso et lelo mama azali souté lelo mama azali souté na biso te lelo mama tiki biso donc pas etikali surtout na mitema surtout na batutu balingaka mama surtout na batutu bazalaki na pour soutenir mama surtout biso batu tokola ba musique wana na biso ba parents na biso babotama dia bayokaka musique wana biso pe toyaka tokoli tolanda ba musique wana to biso toye tokola na musique ya mama Tchalamouana. Vu que je ne suis pas Moulouba, mais la musique wana est agréable dans l'oreille. Donc, timbre wana balou ça la moi qui tourne en oreille. Donc, mais ça la musique wana de Mama Tchalamouana, le Mama Tchalamouana zate atiki biso et nenga ba ngoma balobaka ke
l'artiste ne meurt jamais, elle vit toujours avec ses œuvres. Ndenge Mama Chalamon, Azali Souna Bisoté de chair, mais Aza toujours vivante. Par rapport à quoi qu'elle est toujours vivante? Musique na Toyo Kaka, bah œuvre na Toyo Kaka. Donc Mama Chalamon a ça ming na musique à Congo. Donc Aza la première musicienne Oyo a imposé le lot Chiluba et commune. Chiluba le bêta a s'imposé pe Chiluba et bêti, Chiluba pe comme bêta. Tout le monde a partout dans l'Europe, dans l'Amérique, dans Ziba, Chiluba et bêta. Donc c'est grâce à cette dame là Mama Chalamon de passe dans mon thème à Chilubiso. Nathan Oyo, tout ce qui est marambo, bataille DPS, bataille Mouka, bataille na pépère de Oranate, tout ce qui est marambo. Vu que maman passe à la qui peut na parti politique naïe, vu que maman passe avec une idéologie politique naïe, vu que maman passe avec une famille politique naïe. Maintenant, aux acteurs autour, la guerre wanate, tant aux acteurs en temps, tout fan ensemble, tout le moyen de tout rouler la maman, tout fan ensemble, tout le ndengeni, tout ça la pour organiser matanga ya maman. Oh, koufi aza maman pour nabiso, c'est une mère pour nabiso surtout. La musique na éduca biso surtout la parole d'amour na wana et ça la biso plutôt linga ba chérie surtout la parole d'amour na wana ba timbre na wana chuluba et ça la biso plutôt to bon ça peut ba relation na biso na ba fille musu ya ba luba o ba pe chuluba donc maman elle n'est plus en vie déjà ça fait 2 semaines mais ba œuvre na rande etikali donc ça veut dire quoi to yeba ngonga te de loin ndenge na fandi bon habiter sur on fa lelo sur on fa lobi lokola to yeba ngonga te c'est des bons moments to bon ça ba relation na biso donc tout ça l'effort, tout nettoyer, tout penser à la relation à biso. Peu importe ce qui va problème et vous tout va neni to bon ça na frère nandeko. Pour maman tchala moi lelo azalité. Ba guerre azaki na on a batu wana bo ça l'effort bo limbisa bo temporiser bo chanase bo luka ndengeni bo luka bo bon ça avec maman tchala moi azalaki pe pona o sepelisa biso na ba œuvre na ye belé ya bien. Donc la maman elle n'est plus là mais ba tout bolingaka ye bo ba ki matanga e kozala to lela ye. Na panel du peuple à vendredi déjà information to pesa no vendredi déjà pour ribaner tout ça donc il ngo baké maman Chalamon na ibaité que okufa peu importe qui malade pour ou mais la peine malade ibaité que c'est non pas l'indé c'est non pas mardi ngo bani tout ça va problème non to ibané ni to bonisa maman miliabel na maman Chalamon na bobande oyo kanate vu au bout du temps boyo kanate problème ezalani problème peut to ibaté to taki olanda maman na biso miliabel abi bayo kanate il paraît producteur mort benga yaka on a un problème là yo maman Chalamon a dit singa yo za na sida yango aloba ki rolimbi ça a été fois singa et pardon peu importe ba problème ezaki bongo tout ça la rapport au limbi sana oyebi ki ozanga na sida te mais muto alobi ka ki ozanga na sida pourquoi pas obeta on kana na sida to beta kara batu balobela héritier watana bia za na sida héritier wana be richana ba koli ba buksoni bangwana ba koli bana ba koli donc ça veut dire quoi muto akoloba na ye mais ko chakanda yango misema ba ko chakanda na mitema penate to chakanda na mitema te surtout ndeko na moi si surtout ndeko na congolais donc makamona tu interpeller ti ya bandeko na biso tout et ti afali na faire que lelo to tia ba problème to tia ba kanda te poto ebiti kokutelanga wapi kokutelanga na ajni kolukaka te pourtant bokola bo ba papa nde boninga o bongusa poto boluka te songo lingo kufa ndo ke faire tokutana to sola fali tokutana to sola déjà te féliciter déjà ba vina msumi ba le kofi olomide na kulutu waze quoi ndenge ba bongi c'est ça li bien ba bongi si n'importe que ba sili bazaka na top sili londe ba bongi si pe ba pe na studio ba préparer le logo donc quand wana pena été à tous les musiciens congolais buna filé c'est le bon moment bongi ça na fa bugaz ande gona yo aza papa non musicalement mais aza petit frère na o biolo petit frère non na ndenge a vie normale a petit frère non. Mais musicalement c'est ton père donc boluka moyen bo bongisa ko sala bien batant o eza batant to bongisa contre confrères journalistes entre journalistes to bongisa c'est le moment policiers entre policiers bo bongisa c'est le moment po le lot o yebate liwa place aux o yebate c'est le bon moment to bongisa ça ba conseil to ko pesa bino biso pe o ngape o Jonathan o yebisa bino nazana nga parfaité mais zaka une fois qu'on grandit une fois qu'on grandit une fois qu'on vieillit aussi toko là toko la pe na ba makanisi donc mental na biso zokola na ba makanisi ekola surtout na ba réflexion yango toko ya pe to ba no to na la musabino so conscience na match la moi aliwa kufa eba ite ka kufa ba na ba âge to ba niveau akomeli donc so ka na problème na yo c'est le bon moment pour le moyen to bongisa entre ngana yo to na problème ah Jonathan il faut to kuta to sol obike muto yo ne boyo kana ati abengi yo siko appel na omongi ngana mudo do kana to ba guerre mabenga na oyamba lingini na oyamba so na otana ninga enregistrement masana abso to kutana no to sola na abso to sola peu importe que ngana oboka na internet abimi yuma
déjà na félicitaka Fabregas Fabregas azana ba guerre to e bana fali pupa ba guerre ya danger ko finga na ndenge nini ya ndenge nini te Fabregas afinga kulutu na ye fali afinga loba mabe melelo Fabregas azwa temps alika pe na itando ke pa no finga pe fali na ba écran alika pe na écran asingi kulutu na ye pardon limbisa marampe likaki et tout ça ba congolais tout ça yango neto lingi entre bino ba politiciens boye ba ndenge nini ya kosinga ba pardon boye ba ndenge ya kobongisa ba relation na bino po vie esuki kaka te lelo okokufa so okufi lelo est-ce que okota lola mutu moko te ayebaka so okota lola wa okota lola te biso tu toyebi nano te so to okota lola mais le bien ezaka ke tozala nde na ba bonne relation na baninga tozala na bonne relation na baninga mutu te aoyeba lelo ke so na okota lola mais tozalaka bonne terme na baninga peut-être ekozala parmi mpe bafruit parmi mpe bafaveur ekosala yo okota lola donc lelo luka bongisana ndeko na yo entre bino bafrère boyokanaka te benga komela ye SMS ki naza mposo tokutana naza mposo tosola tobongisa baproblème to ekomela biso kosala vraiment bien ozala problème baninga benga koma solola na moninga wana boluka boyeba neni bokobongisa bino afile na vibratoire boluka bobongisa boza bandeko bouta orchestre moko boluka bobongisa ekosala vraiment bien nani susu tomoni nani susu wana mieux de son héritier benga ndeko ni héritier boluka bobengana bosolola ndenge nini po toyebi te mama Tchalamo na kufi ayeba eteke okufa donc soki babongisa na mama Miliabel grâce à Dieu eza pe malamu soki babongisa ete wana nde ekoma siko pasi bobongisaki te à l'époque ni na moninga aza na cimetière to moninga aza na cercueil aza na place na malili nde oya osenga ye pardon bobongisa ebembe pa asambaka te ebembe pa alobaka te ekoma siko compliqué ke bobongisa compliqué ke bosola na ye boyeba ndenge nini bosala makambo donc c'est le bon moment yango oyo tobongisa barelation na biso tout relation musicale relation ya travail relation ya tout tozalaka bonne terme na baninga peu importe ngai na ye toyokana te mais toza bonne terme ye aza na kwe na ye nga mpena na kwe na nga mais tozala temps okutana te osola esu te tobongisaka barelation mama Tchalamo natikaki biso déjà la reine de Moutouachi mama asala banzembo ebele oyo biso tokola nango nga mpena Jonathan je suis clair ke tokola na bachan na ye tokola na bachan na ye ti lelo tokoma journaliste be topresentaka mama mpe bodo aenseigne biso mpe trop donc surtout quand la nous va tonton hollandais pas mami lelo fandi hollandais surtout ninga zo défendre ba question na ba poser ninga zo répondre au senti moi sagesse moko boye pas maman donc lilo la maman n'est pas envie donc to éviter liwa so mi mabisoni zo zwaka bateau baza plus forte bateau bazaka forte pour na biso pour la culture na biso yango liwa zo zo otoko zo biso papa verkis lelo ko misu mama Tchalamo na dobi to éviter ko zo isuna ni mais liwa temporiser mukie otiki passe munene pour na biso ba journaliste nga moi je pas eu le temps au na maman au sola na maman boy mais tozwa temps na kutana maman na conférence moko de presse ya maman izalaka na awa na hôtel du fleuve et na kotaka façon maman ba poser ba question maman loba donc je comprenais que c'est une dame ou azala pena na valeur na biso surtout presse na valeur na biso surtout presse tozangisi moko mpe ya bamusicien oyo abano respecte mpe presse makasi olelo bamusicien ebele barespecta so biso presse te vraiment ozwa biso loko eloko moko boye mais maman vraiment elle donne vraiment beaucoup de considération bano considérer mpe presse toperdre motu moko monene na mboka Congo fo tolobango légende lelo tokobenga mama légende ka po akufi po aza na place ya malili po aza na cercueil nde tobengi mama légende mais tant moto aza vivant fo topesa ye bakombo na ye faire aza vivant faut que faire aux légendes fallait à vivant faut dire fallait aux légendes pour faire ce Kofi déjà depuis ces légendes oui Rajibe Kofi ba veut tout en photo vraiment vie aux légendes il y a musique aux légendes maman Milaben ba vena biso ba bozi bozane photo de savant ba vena biso chimana chant faut dire savant que aux légendes ça la bonne musique congolaise et ça les vraiment pas si day o za day ka ba luba ti za day moko ya Congo mobimba eza day moko boye bato ya Afrique bato ya Brazza Angola Cameroun wapi Europe, na Paris, na Belgique, na Turquie, na Chypre, na Russie, bah tout bah roya pour baler la maman. Pour maman, on a besoin de musique pour na Congo pour na monde mobile. Alors comment des musiciens mondial, musiciens mondial planétaire, on a besoin pour na bamboka tout. Donc maman a soutenu vivante, tout soutenir matanga au tout zalawana vraiment. Jour où la maman a on a parlé du peuple vendredi, vous allez belé na siniga là ta noir.
mpona sinika elembo ya matanga ya mama tozala ebele wana mpona kosoutenir mama tolela na bato même bible yango moloba tolela na bato baolela toseka na bato baoseka na époque oyo mama toza na posa nde tolela mama tika badistraction mpe perde idps boye na boye totika badistraction tolela nano nde mama mpasi eza na mboka ekomeli biso problème tokwesi moko ya légende na biso ya mboka tozala na mpona kolela mama ekosala vraimen bien bakonzi ya mboka bozwa organisation bien organisation bopesa epa bato baliaka mbongo te soki mbongo ekobima na fonction publique ebima ekende na nini na ministère ya culture ministère ya culture boyeba bopesa nani ya koorganize makambo bokopesa moto oyo te ye moko kutu ana problème na kwado bokopesa moto oyo to ye moko kutu afutaka batravailleur ne bien te fo bopesa moto ayebi ke ye so topesi ye peut-être mbongo oyo akoorganize matanga ekoleka bien surtout mpe famille oyo bakufaki wana totikeli bango ata ndambo bango mpe na ndenge na bango mpe bakosala mpe matanga mpona ndeko na biso akufi donc merci na bino bato tu bozalaki wana mpona kolanda biso oza moto asika partage balien komela biso banimero eza na se ekosala vraiment bien mpasi eza na motema moye toloba mingi eza te mpo toza na mpasi na motema tozelaka vendredi ndenge nini tokende kolela mama on se retrouve la semaine prochaine mpona baélément mosusu